Quand tu vois quelqu'un auprès de toi, il sent des poissons. Il sent des poissons. Il faut fuir. C'est un sorcier. Je vous donne les signes déjà. Amen, amen. N'aie pas pitié. Il faut fuir. Tu peux sentir des... Ça arrive. Mais quand quelqu'un bien habillé, il sent de poisson. Tu sens seulement poisson. Il faut fuir. Il ne faut pas chercher comment je vais fuir. Amen. S'il travaille pour toi, il faut les licencier. C'est un signe des sorciers. Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a fait la grâce de connaître les sorciers. Mais des fois, on cherche les moyens. Comment je dois faire. Amen, amen. Puissance. MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika. Mafuta Yasika. Mafuta Yasika. Bon, de certainement vous allez très bien. Moi je vais bien par la grâce de Dieu. La famille. Bino boyebi kande na ibisa bino mboko to vanda kimete 5 le kambo botama. Année passée, tant que toujours clôturé mboula, tous avez un dossier inachevé belé. Tous avez un dossier à Sandambo ici la guité. Enis Manzambi. Aïko Tumba Zahir. Bato batiki na Sandra na stand-by. Bakoti dossier Enis. Et du coup, Enis est silité. Kuna. Et porteur à Kevin Kasseya. Aïpe ko baby sa makambu. Pendant que côté Enis a bête na épisode à soukana na betide Kevin Kasseya ko yindisa du coup batu bakoti na dossier à Kevin bande ko bino boyebi nga soki do nini matière ebimi na lobara topé na ya ko lobele essentiel ma ambasanda mboyi ngam na ina matière wana boyebi mais na ndimite na salata 10 émissions certainement na sala plus ou moins 5 na pesa conseil na ko pesa na dénoncer et na bendi bato matoi na sololi na lobi na koloba bien que makambo lobeleza tellement ebele na mitonde no sola na bino boy dossier rebondir na bano beta na ba kara na cheki na na se mais ba prophète ya Matthieu 24 balingi ko provoquer bato tellement que moi ka mono ko izate nazozonga nazoya kalelo na émission na rosala fugitif a béni Sandra et Jézabel. Je crois que vous êtes au courant. Et à quel comment on a mis dans commentaire s'il vous plaît. Na ozongelai. Na obimisa ba secret d'état. Mukile ganga. OK? Bino wa provoquer to pe ba ra panza. Peuple de Dieu bozo sala rawana et bu soto na bino bana robimara libanda. Yana batunzamba fungola miso bazali. Yana batunzamba fungola matoi bazali. Et yana batu nzamba fungola minoko bazali tokomona tokoyoka pe tokoloba kola bokansiki no batu nyonso baba ntaba ubomisa na kosakanela luvuno ali oyo lisusu bandeko elobi ata bakongole masatana na ebite mamba ya ngaso na zena place couple manzambi na moyiye na mobali na mwasi na bango na ebite je sais pas si vous constatez tenga na obita masolo na bango te na sala ki je crois sur des émissions des jours 2 ou 3 émissions. Nazo ki pete ba épisode des obima seko bima. Na bikolo bakoti makambo bazo lobela ngo soni. Mais ya kokamo eza ke bango mo bazo ka soni tenga eloko zo lekela nga yango wana. Bandeko. Blaise Manzambi ayeko kochola Enis
to pe ko beta lisolo ke nisa lumbaka solo ya mbisi. Nzambe na bato ndeni na lobi bilo mususu ata pona ki pasteur te to ki mosala nzambe te to ki chrétien te to ki mwana nzambe te to longola ki bosantu to longola ki mosala nzambe ki mwana nzambe ki chrétien to tia mopanzi to zoaka juste un homme normal instruit mature équipé bien équipé là un vrai homme avec H sérieux mobali penza ya mobali mobali eke basali yo par chantage ya bongo to likambo ndenge wana consciemment ebipeke ya mamba solo na ba après ndenge zo bima wana malgré wangani yango o bima penzo ya koloba plus grave o bano dénigrer sur la personne mais batu misu na mokili nga na ebite so basala ba ndenge nini nga nazo kamwa makasi. C'est vrai, Toroloba que non, nzamba zo exposé, mais attendez, déjà nzamba exposé kala. Nzamba sera assez exposé, moutoumokil moni pe boyebi que non, celui-là, c'est un aventurier, encore c'est un faux. En attendant, perdre sur la moutou, vous croyez que nzamba anani? Dieu n'est pas comme moi et toi. Azana taya buzo bate, nzamba na ba dossier belé, squaya, gaga exposé, moutou c'est exposé. Non, pas du tout. Oh baba toi lolenga boye, moi je ne sais pas so ba melara nini, so ba vivra ndenge nini, so ba baza ba to motindo nini bande ko boyo ka ndenge tata oyo Blaise Manzambi yo kansango Quand tu vois quelqu'un auprès de toi, quand il tu vois sent des poissons. Il sent des poissons. Quand tu vois quelqu'un auprès de toi, il sent des poissons. Il sent des poissons. Il faut fuir. C'est un sorcier. Je vous donne les signes déjà. Amen, amen. N'aie pas pitié. Il faut fuir. Tu peux sentir des... Ça arrive. Hein? Mais quand quelqu'un bien habillé, il sent... Blaise. Oui, bah, lubate. Oui, bah. T'es pas éloquent, t'as pas l'éloquence, t'as pas l'oratoire. Et bon, mal imsanga yenga la finga na batute mais et le bagata eni sobi, t'es pas intelligent. Normalement, fallo za muto vana la nie Bible zoloba. Et même zoba ou encore même na française arabien version na française arabien et on peut et sauter bozela what happened come on et le bébé c'est funny like a smooth boy who's trying to speak to Tuk. T'as sent seulement poisson. Il faut fuir. Il ne faut pas chercher comment je vais lui dire, comment je vais fuir. Non, il faut on est moins qui. Amen. S'il travaille pour toi, il faut les licencier. C'est un signe des sorciers. Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a fait la grâce de connaître les sorciers. Mais des fois, on cherche les moyens, comment je dois faire. Amen, amen. Puissance. Oui. Bato penda bazokisa église soni oyo bafingisa kombo ya nzambe mpenza bango oyo pardon nakoki tata kosisa vidéo yango te tellement esekisi nga franchement eza nul elobaka to bana France c'est nul nane nazangi maloba Bible ezoloba la Bible dit Proverbe 17 verset 28 I'm recording Proverbe 17 verset 28 l'insensé même quand il s'était passe pour sage et celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Ce passage souligne que le silence peut couvrir une folie.
quand on s'était là, et on a épisode bien l'autre fois que silence c'est un arme monina osaranate. Na ba na couple manzambia plus bozo loba, plus bobi ma ridicule. Sans que boyeba. Au monde bat ba ko misa bino topé o bozo sola na bango bien bazo neti baza pour bino ba sa assembla ba o se capé ba tonga bino na sima parce que boama yele tena mos na mbali. Bo sa mamba soni. Bozo sala makambo soni. Moi, ce que je dois répondre, Mbanda Mabe, kuna mobali abana obtenir ba propos déshonorants na miso bato mabe et na lobby sikoyo elle sentait des poissons katalai soko kavarate kana sola poisson ana poisson ni funkanda katalai soko waneza solo makasi katalai soko kavarate kana poisson no kavaka soni metable au genre le bana miso bato. La famille, apprenez yako karamono topé yako zala silencieux on a nazolo bana bandigunyo so bolandanga devant les événements des réalités des problèmes des situations et tabalolenga boy tala vanda calme surtout so yebi ke yebi lo te nzamba bundela yo ata soki en fait calme tout silence c'est tellement important na rochité pour na pesara message depuis so semaine passée sur 2 semaines passées na couple manzambi. Au moins scandale bino bo sala bo ebite combien bo refroidir mitema ya bato ya bana nzambe ya bato belé oyo ba vanda na bandako o nzamba zaina posa bazongela ye mais ba mipesi raison message na opesa bino zaki Dieu va vous frapper na ba forme belé na bandenge belé mais moko ya ba signe to pe moko ya ba frappe borozwa il va vous appauvrir. Niveau ba nyongo boko koma nango boye ba ndoro futela te so bo monye loko wana bo se repentir pe bo lukela bo zongela nzambe na ndenga solo et bomba mate. Quand tu vois quelqu'un auprès de toi, il sent des poissons. Il sent des poissons. Il faut fuir. C'est un sorcier. Je vous donne les signes déjà. Amen, amen. N'aie pas pitié. Il faut fuir. Tu peux sentir des... Ça arrive. Mais quand quelqu'un bien habillé, il sent de poisson. Tu sens seulement poisson. Il faut fuir. Il ne faut pas chercher comment je vais venir, comment je vais fuir. Amen. S'il travaille pour toi, il faut les licencier. C'est un signe des sorciers. Dieu nous a fait grâce, Dieu nous a fait la grâce de connaître les sorciers. Mais des fois, on cherche les moyens, comment je dois faire. Amen, amen. Puissance! Ça va quel l'église du Congo, puissance! Il va passer, Puissance! mokili oyo namoni te natangi na histoire ya monde namoni te naluki nayemba pete toze po passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oya kokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokili yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage lokola yo nanya wakoka nino ya wanzambe uni masomo ya ekulusu ponanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitanase olata nzoto poyo bikisanga okitana se pozwe esika nanga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkoteya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu
bosantu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali kondi oyo esimba bomoi na nga ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te ikolo evangelo na yo yawe mabele enyatelo na yo ozali nzambe ozali nzambe ozali nzambe mokote lokola yo nzambe na ngoya olatike mo ovandi na bosantu ozinga bina bangelo bakoyemelaka yo tongo mpe mopa Ardemment tu m'as rendu intouchable, ardemment tu m'as rendu invincible. Aliwana yo tu komine la santu, lise kwana yo tu komine balongi. nzambe na ngoya olatike mo ovandi na bosantu ozinga bina bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe pokwa nzambe na ngoya olatike mo ovandi na bosantu ozinga bina bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe pokwa Autrefois ngai nazalaki binzo ndoki akolianga lolenga lingi mais par son son na se métamorphosé osimingo sambwe maladi na biso olengo bebi naza toxique grâce à lui. Bien-aimé, alléluia. ezali na tata moko azalaki nzambe ntango akufi badepsine balobi keno akosekwa mpo nzambe bakristo mpo asekwa alors mpo bafasilite lisekwa na ye bakunda ye motu libanda mpo ntango akolamuka abimaki lingala moko me komi nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa motu ya nzambe na bango yango bien-aimé bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te mpo milimo mabe ekotaka na ngulu me so bino boliaka ngulu te mpo milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te mpo milimo mabe ekotaka na mai yango tokumisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kolinga sele mpo na nga na yo jésus